Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbunga sokole yango ata okamati eli karaka sole elengi Tshisekedi asale mbunga. Alors eko kofata pona nini? Avant Tshisekedi comme président basinyaki bakor. Et puis tant basinyaka bakor bandoki. Mota ko trahi moninga motonda kokufa. Alors mboka oyoka omoni moko yana banyungu. Toza notage Congo yana banyungu ya grave da bakor basinyana ba Congo banda kasavubu ti Tshisekedi ona Kabila oyo. Ezali somo pe bakor wana ezalaka ba pacte basinyaka na monde des ténèbres na mokili boy et suka na mokili Kabila a donné les instructions chez Nanga na kobanga Kabila ko nzamba Nanga ba batu moko ils seront jugés sévèrement devant le tribunal de Dieu et devant le tribunal des hommes. Ndi sali babilo ko wana et c'est la kate personne du poste même na PPRD soko du poste comme ministre il faut démissionner au tia moto mosu Kabila est organisateur hein. Tout le monde Kabila na PPRD tout le monde qui biloko yote na FCC bozobo tout le monde qui angote comment le président au pouvoir il dépasse ensemble sa premier conduit bango parti à désordre hein Prabou dit tanazo que n'est pas Kabila hein na kata bampunda zo matakuna toza komona angote hein lelo omoni ete na mokolo na lelo mama na ngai ete il dépasse comme nyamu ngo babuki mokoko loboko babuki epeminu pour na ko déclarer le peuple d'abord. C'est comme Lisuba et Sassou. Et là, vous avez le cas. Lisuba, Sassou, c'est ce qu'on a guerre. Taïba Congo, guerre Kobimao. Entre Tshisekedi et Kabila, moi, je te dis aujourd'hui, attaque à homme de Dieu. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Merci prophète, ne sait pas de confirmer que Kabila est leader. Il est le plus grand. Ouais, il est leader. Il faut dire la vérité. Il est leader, il est le plus grand. Il a laissé le pouvoir en demi chez le président Etienne Tshisekedi qui est comme étiquette. A dit le prophète que Tshisekedi c'est une étiquette. Kabila qui gère tout. Mais président, mais prophète, quand tu dis ça, vous avez confirmé que Kabila est leader, il a fait tout ça. Mais puis le moment qu'on a eu des faits. Non, on a confirmé parce que boy. Monde mobimba, tant qu'on a une élection, soit élection des agias solo. Batiaka, Elongia, président, vous voté. Elongi, il y a député. Elongi, président. Comment fait-il possible Kabila a quitté hein? Comment fait-il possible Kabila a quitté Bac d'une élection, Elongi n'a été. Mais, député, base à majorité 375 députés. Comment tu sais qu'il doit jouer peut-être 50 députés, pas? Mais parce que celui qui a fait le gouvernement, celui qui a fait les élections, celui qui a organisé les élections, ces députés avaient l'argent. Faut sur les airs, qu'on va mettre ma faute qui. Et Félix T. Qu'on va voter qui parce que c'est Kabila qui a organisé les élections et c'est lui qui avait le moyen. C'est pour cela le Sénat, la CENI était à lui, la Cour constitutionnelle était à lui. C'est normal, ça, ma député Belé. Kabila, ça qui piège. Alors, bien, attends, on a coupé Mathieu Batunangai. Et puis, ma député a voté qui va sauter. Non, on a voté Kimbuta sénateur. T'es député non, député Kimbuta n'a voté député. Azate? Hein? Bon, à comme sénateur, bon, on a bomi bateau, on gouverneur, na Yumbi. Là, comme gouverneur, a voté. Banoma qui va nommé, Kabila a donné les instructions chez Nanga. Nanga na kobanga Kabila ko nzamba Nanga ba batu moko ils seront jugés sévèrement devant le tribunal de Dieu et devant le tribunal des hommes. Ndi sali babilo ko wana et c'est la kate même la muko bazaki vimba la muka 70 députés yo mona on a nommé et puis na mboka na suba nomaka bango ko nommé ba votaka bango te alors to bien élection gouverneur to tsimba loi na peuple et votaka gouverneur chaque province to mona soki ba jatini ba gouvernement
tu as raison. C'est que le prophète ayo lobby wa ramunyo sawana. Mais bino moko na IDPS on comprend Kabila ça. D'accord. Na suko maboko kwa Pilate, suko maboko kwa Yesu. Merci prophète. IDPS o bozolo parce que non on a compris que Kabila démolir en cas yemote Kabunda comme ça maman na détourné dans IDPS. Selon constitution IDPS et lobby boye quand membre actif ou azana responsabilité na IDPS a eu poste pour la kokabamboka il faut démissionner na poste na wana et puis ça la congrès pour la voter oyo akoya ba nomakate lokola FCC na nomaka ba nomakate to ba tchaka mutu ko ba ça kande congrès mais Kabundu ne veut pas ça et Félix qui dit rien passer devenir président de la République et maintenant c'est un guerre ba combattre mazo entre bango ba combattre à Kabundu ba combattre ya bazo bomana entre bango to éviter ce qui est reçu ndenge nini. Bon maman Nzambe apambola yo oyebi biso na mbandaka to benga mbuma moko na mbunga soko le yango atomeli elengi mbunga soko le yango atole kaka manga elengi mbunga soko le yango ata okamati elikalaka sole elengi Tshisekedi asale mbunga omoni. Alors il faut mboka etambolaka na ba respect ya texte. Ce qui respecte le texte, c'est que mboka na kotamba malamu te. Pour un parti politique fonctionner normal, l'église fonctionne normal, il faut tolingana les uns et les autres. Tous les moments qu'on a biso. Alors, na kadia mokanda IDPS. Auto bengi yango constitution na bango soi-disant. Bon, balobi poste à vice-président ezalaka. Président, la secrétaire général. Personne du poste, même la PPRD, ce du poste, comme ministre, il faut démissionner. Au tient mon tomosu. Kabila est organisateur. Tout le monde cabinet à PPRD, tout le monde qui est côté. Na FCC, Bozobo, tout le monde qui est en côté. Comment le président au pouvoir, il dépasse ensemble sa première conduite à Bango. Parti à des ordres. Kaboul, lui dépasse Kaboul. Quand on dit Kaboul, c'est secrétaire général, vice-président. C'est lui. Et c'est il y a ce qui est en côté. À cause de Kambote. Si. À cause de ça, à ça capable de prendre. Aïe bien l'eau basana Kabundi. Kabundi ça n'a pas Kabila. Nakate bampunda zo matakuna. Toza comment on ngote. Lelo moni était. Na mo colonel lelo. Maman nanga était. Il dépêche comme nyamu nyamu babuki mon koko loboko babuki epeminu. Pour na ko déclarer le peuple d'abord. Ozomona bazonga na mikanda na bango. Auto bengi règlement d'ordre intérieur, balobi était poste, il y a vice-président intérimaire Zarakate et Zara secrétaire général. N'a pas ça vraiment à leçon moko. Parlou avec la présidente, qui était secrétaire général, c'est qu'à Koufi, il reste secrétaire général. N'est pas ça congrès, bah secrétaire général, Moussous. Mabe Zali wapi. Mabe Nzambe Zawapi. Mabe Tsikedi de Père Zawapi. Yango moni mokole loko, oya buni loko, soki azate eloko wana to benga wana na kata lingala nyamu. Beta mbwa libanga. Oyo kaninga zolela oyeba pasi ya mbwa wana. Merci papa. Prophète, eloko nini oyo zoloba pona mboka na biso ekende liboso. Pona bonne gouvernance ya mboka, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout à la soki toko soit premier ministre ya Malonga na ba ministre gouvernement ya Malonga. Maman, na zone de français, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le pays? Parce que bien, on va français, Kambote. Les hommes ont mis des belles docteurs, des tonnes d'université, mais ils ont Kabila. Tu sais que depuis à côté, ils ont dit, belle professeur. Ils ont dit, Canada, c'est un béambe. Ils ont professeur Matungoul. Oh, et c'est un béambe. Attends, la professeur, que non, ça, ça va pas. Bon, au moins, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alliance, il y a FCC, Nakache Koufa. Pour que ça délivrer. Alors, il faut faire pour la nini. Avant, c'est ce que comme président, Bassia qui d'accord. Et puis, quand Bassia qui d'accord, Bandoki. Monta ko trahi moninga motonda ko Koufa. Alors, Boka, au moins, Mogo, il y a Banyongo. Tous en otage, Congo, il y a Banyongo, il y a grave. D'accord, Bassia, il y a Congo, Banda Kasavubu. Tu sais qu'il y a Kabila Oyo. Ezali somo pe bakoro wana ezalaka ba pacte ba signaka na monde des ténèbres na mokili boy et suka na mokili te yango mono tuna développement Congo et ko salema te dès que je te dis en tant qu'homme de Dieu Amos chapitre 3 verset 7 que dit la Bible. Dieu ne fait rien
sans toutefois rêver, c'est ce que la serviteur, yo kasinga na babi français, la terre na français. Pozoto la yo kasinga na babi français, la terre na français. Ne fait rien sans toutefois rêver, c'est ce que la serviteur. C'est que bani accord pacte diabolique. On ba solo là, ba signa, ba melana makila, biso to yebi yango te, ba ko kabwana te. Pona yango mokoko zo kufa ngona. Fils mokoko na fils mokoko zo boma yango wana. Ba ko kabwana te. Dès que ba ko kabwana te, je jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Créateur Congo, tu développer, tu n'as pas si ya collègue. Peut-être qu'on a bloqué Souka. C'est comme Lissouba et Sassou. Et là, on résout les cas. Lissouba, Sassou, c'est ce qu'on a guerre. Tu as Congo, guerre et Kobimao. Entre Tshisekedi na Kabila, moi, quand on a Agotika, Agolongola Moninga, mon Agotika, je te dis aujourd'hui, attaque à homme de Dieu. Père Okoya, Sanga Mikolomoussous. Pourquoi? Baccord diabolique. N'a pas ce exemple, Baïti a Kéi Kouné na présidence. Basololi, Ngagne na majorité. Na ba député belé na 4 FCC au tanga premier ministre Baïti akei conseil à présidence a bien Kabila ABC depuis tambola ndengeni ABC Kabila directement siko Kabila na Baïti ba kozana molimo mo so Baïti sala ko liandika o ba benga ngo Jesu o ba benga ifo ba sala foyer ozo akoli yango. Est-ce que tu comprends? Basolo est le chef de l'État, conseil à Bengi Kabila. Pourquoi? Atia bâtonné partout dans les institutions, Nyonso, Mbok est en otage, ils ont bloqué. Ce qui bakabo libala oyote, basila nate, Congo et qu'on a pas si et qu'on développe plus que Kabila. Il y a un premier ministre. Non! Constitution Kaboli, premier ministre, na FCC, la majorité parlementaire. Mais bah ça les cohabitations, non? Même bah ça les coalitions. Même bah ça les coalitions, on a nos dirigeants. C'est Kabila Ndeshi Narambo. Attends, coalition, coalition, coalition. Et je n'ai jamais vu dans le monde. Mon bal soka boyo. Hein? Soka zongeli ok, babo sene loko musu pas na yo. Akozonga pas kozeloko wan. S'il y en a Bible Amos chapitre 3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convaincus. Batoni bali bakoyo kanate batambolate. Et Bible on a 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Séparez-vous, dit le Seigneur. Il n'y a pas la relation des ténèbres et de la lumière. Les gens qui ont le sang, soit ils dépassent la belle makilate, bateau ils dépassent la koufa combien? Hein? Pour bakoma le bakoufa combien? Kabila oyo, na ba mende ba bombi bango combien? Ils ont sacrifié combien les gens? Les loba sangana. Et puis bateau bakoufa wana. Il faut justice en Zambie, ça va se payer salement. Hein? Moto na moto, Bible Galate 6 verset 7, c'est que l'homme là se met, il moissonnera. Dès que et loko eko kabonate, pe be kabonate, Congo eko décoller mokolo moko te, pe tozaka na passe ya passe. Être congolais ça dit malédiction? Hein? Non. Et ça non. Mais pourquoi biso ba congolais to ko se survivre te? Hein? Moi si boy ko la yo boy, so na net yo na mona ma français loba, moi français boy. So na ba Brazzaville ota mona camion na yo. So ko na kati ya ba na Gabon, moko to tambola yango, ozana ndako 3 chambres salon vandi. Même Mbala, il n'a pas là, Mbala, on a sur la moyenne. Hein? Ce qu'on a en Afrique, nous ne parlons même pas. En Europe, on a battu. Ah, on va pas jouer à Toukawa. Il faut. Ce n'est pas bon, mi-bolé à Nabango. Parce que ce n'est pas mi-bolé à Bango. Il y a battu Tshisekedi na Kabila. Non? Là, tous les appuyés Tshisekedi le président, mais Kabona Libala. Bis na biso yangwana. Ba Kabona Libala, on n'a pas Congo développé. Mboka lokola Rwanda, les lokomi, qu'on les quand même France. Mboka lokola, les Côte d'Ivoire. Hein? Bana cacao na café. Les bana ville moderne, sur le monde autoroute dans cela. Mais abiso. Mpele da Karaivera. Oh mboka mo potu. Mboka lokola Sénégal. Oh bazana Rachid Pamba. Tikana loba maman na congolais. Tikana loba ko tela ngami so ko fina ngami so pona nini. Oza mo na ko tela FCC. Hein? Ngani ngaba FCC te. Oh fina ngami so na tikana ko tikani. Tikana loba maman. Mboka lokola Sénégal. Hein? Mboka lokola Sénégal, on va na café. Comprenez, c'est le prophète John. Hein? C'est le prophète na kufa kala na zika kala na kufa na Yesu kala. Mboka lokola Sénégal, on va na kaka pa mana mer. Hein? Kana ko la ville ya Dakar. On mona ba tala. Kana tala ba autoroute ba train métro sika. Oyo na porte za kuna. Tuna so ba training. O kaka ba ben locomotive. Yo kamboka. O locomotive. Milinga liko ba liko ba parla électrique. Ouais, bisoka, on so le ka solo là ça mi tout. Mboka ndenge nini wana. Mboka nini? Kabila tiki bisona ba pancarte ville moderne to kosala yango wapi. Tshisekedi ayei, to mona tapa ayaka ngeno kato mokole.
C'est pour ça, prophète du peuple, je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas pour quelqu'un, je suis l'église au milieu du village. Tant que tu sais que ça ne pas mouké, admissible à détenir politique, c'est pas bon. Moi, un frère, tu sais que manzela mouké, quand même, la Selemba, ma boule, Nzengele, tout est allé, parce qu'il n'a pas l'argent, parce que tout, bazo dicté. Non, nous refusons. Ngai mo kola na Tshisekedi. Na ko bisa kwa ba okola bato ba keko lukambongo te. Lokola ba bato na bino na na monaki muku na kendeki et puis nani a menacé à mort nani wana. Wale soki ba biso wasaka ngibiso na prison kala tokei. Biso ne ma kila libata. Mais batiki biso na biso président. Ce qui nous a mis à pogner en solo, tu viens dans l'église de réveil. Moi, je te dis, en tant qu'homme de Dieu, ne craignez pas. Somme 127, verset 1 à 2, c'est Dieu qui protège quelqu'un. Motomoko avant la moitié de l'andako. Ba na chambre, soda ye a terminé la minduki, so ka terminé ba mona makembe zete. Motomoko ça l'a raté. Et ça ba secrétaire, c'est Dieu qui connaît. Car non président, personne ne peut le voir. Sauf bah pareil, c'est Dieu qui te voit. C'est lui qui sont les cœurs et les reins. Le Congo souffre. Depuis l'étape Mobutu, tel les lobes congolais se trouvent à côté. Et c'est quoi malédiction, pour développer le Congo, monsieur le président, Kabwana l'alliance wana, Nzambe Kochiro Maboko, Pepe Kochiro Maboko, au développé. Ce qui était et l'autre côté, merci prophète. Bien-aimés, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. La soirée d'aujourd'hui qui a été animée par votre humble servante Gracia Kuba et votre invité présent, le prophète John Ngefa, qui était là, l'homme du peuple, au Akufa pour le peuple. Merci beaucoup. Nous allons suivre d'autres éléments à la prochaine émission. Au revoir tout le monde. Attends. Église de Koufi. Yozo quoi vandi boy. Alati jeep. Alati kilote sous-vêtement. Ba mona kaka. Nzombo abimi akwe pour adala nzambe. Ce sont des magiciens. Église tozonga na nzela. Église sambela pona mboka, église sambela pona bakonzi. Église contre la compétition la corruption te. On nzambe azolela. Mokolo mo na lali nzambe la singa fin du monde. Ala kisinga Congo. Ala kisinga ndenge tozozika. Ala kisinga ndenge tobungi nzela. Et Congo, à part les États-Unis d'Amérique, ils ont dit deuxième pays où il y a christianisme. Mais le Congo est comme le pays le plus malheureux, misère. Tozongi na Nzambe. Ba pasteur bozongi na Nzambe, ba prophète bozongi na Nzambe, bandi bozongi na Nzambe. Bino kwa yo bali note le sambo la bino na mbo okenda na église nini. Nzambe pesanga libala, Nzambe apambola yo. Nzambe pesanga libala, Nzambe mama na pesa exemple, na pesa exemple. Nzambe osala singa mo pesa libala na yebi yango. Nzambe pesa mo pesa libala pesa mo pesa za na motema. Nzambe pesanga libala, Nzambe pambola ngai. Osala mete tala na no kabila. Kobonga na motema mona mende. Nzambe bakobonga na motema mokolo nini bakoteka Kongo mokolo nini batila Tshisekedi abo malia sur bosanga yango te mais Bible bina na Jean 33 verset 3 le bin évoquer moi dans vous évoquer te Nzambe apambola bino soko niko so ngai na kati na satsa yo na ba prier spirituellement comme ça ba directive divine et puis soko na problème na ba boto le pango même soko na problème na yo tuko président lobby état de droit bengangai na repère sur avocat ba benga avocat chrétien cabinet mo na ville ba kolandela yo 100 € et ko zo ba droit na yo ko bengangai na 00243 men da zo bungisa ngai sigo mael 00 au nom de Jésus na au nom de Jésus 00 bango ba dinga tanga bango te ser 89 610 49 40 00243 81 807 26 78 pe ya suka kozwa ngai na allo okozwa ngai na 00243 99 99 42 930 pona mbote na pesi Gauthier Bele roi d'Angleterre mbote Gauthier Mikola komi bol
Tcheke, livre c'est roi d'Angleterre. Na pesi mbote les na rizo. Oyo azali na Bukavu alandako bien ebi bien. Na tsere yo mokolo émission yo kola pambola tika ka idéologie Congo ko changer. Na pesi pe mbote na ngai na odete wanyongo na 4 États-Unis d'Amérique pe ya suka na pesi na mwasi na ngai mama ya bana mama Brigitte Dobenge mwete. Asanga mo ba yeye kola pambola ye na suki wana. D'accord, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons au revoir, merci à tout le monde. Nos salutations à tous nos téléspectateurs. Au revoir. Au revoir, bye. À tout moment, où vous êtes, Massoula Mbokezali. Merci. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.